www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Solution Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Ouais, salut à tous les téléspectateurs. Il y a la chaîne Nabiso 3.www.potonapoto. De mon bon, c'est l'ami Dovo, hein? Le cœur de Maman Flozi. Donc, quand des bons messages Kolandanga, Elsa Babi changement de fréquence. Elsa Kitty na kata Potonapoto. Donc, j'espère que tu vas te beau kamote. Babi papa l'ami Dovo bendi na Elsa. A bendi na Elsa. Donc, les lotosa a juste coupé sa moi toli. Na basi nyonso na kabolité oza mama elenge tantine yaya leki na ngai donc profiter na conseil oyo zo linge lobama awa lelo na yambi invité mon côté je suis seul nazo partager o nga na yebi na bino elongo donc là je vois mon caméraman Zélibre image yende mutazo sala ki ya bomona so Elsa lelo elongo na bino là je voulais vous dire que bofingate peut-être beaucoup mona habillement nanga boye et tonné binote balobi bola mon tout ma bien monter la ranakati l'habillement ne dit absolument rien donc tolo nazo pesa bino bolanda na bino habillement te pona be église so tolanda ka ba comportement ba pasteur ba fichaka mais tokenda na so sous be église te tellement tokenda poto luka royaume de cieux toki pa ba comportement ba pasteur te bo bino bo occupé et là te nanga poane donc bolanda mo mkie o nga na yebi ne ko kabola na bino. Ouais, là, avant de commencer, je salue d'abord mes partenaires. Là, je vois Rufin Mbungu, Babi, l'ami de mon pro-image, Zélibré image. Donc, je salue aussi Marc Aouza, le Mbingazor, Mobali Molobela, Chetani Gola. Je salue aussi l'empereur JP Lumbala, les vieux Zingania ou les garçons relax. Babi Thomas Makieto, Babi Fonazon Sakombisi Kabakande. Je salue aussi Babi dans Djogo ya ba Djogo gardien à Longola tabia Satan diesi là ndaka mizu donc là dans bomoni lelo na baki li conjugal kande na cholo ba partenaire na nga nyonso wana na pesi bango basalam na bango ebele donc babi kande na baki li conjugal donc c'est que toza pe na mbeto
tobeta lisolo ya mbetu yango tolobi pe li conjugal bomonisko Elsa na mbetu bomi tuna te na mbetu aosala nini te na osala ngeloko te na opesaka atoli bon bandeko na nga basi lisolo na ko partager na bino eza boye omoni na vie totika kokotira ba diable ndoki ata likambo kokotira ndoki te bolinkaka ndoki conseil na opesa na bandeko na nga basi ba o babala na ba o babala te na beta siete surtout ne la teli nanga donc bo kipe yango te parce que to kipaka ba comportement ba pasteur mbebe église de Kangama mbeto kendate et lo mona na mituna bandeko na nga basi poni bozalaka so bozana kokibinage na mobali ozo soigner mobali bien boza bien tendresse makam nyonso mais soki kaka batieyo na ndako libala comme si diable moko boyaka kolata bino au mitiki au comino bizarre tema déjà so boti pour na yo monika dana kangi mobali nanga o déjà na boti OK nanga suwapi ofan tsanga pour na bana no bolinga ofan na mabala te pour na bana bayaka na sima donc bolinga ko sala ba mabana minote pour na bana yo moso ebi ke papa ki nda musala 5h mais olali na yo c'est pas bien so ebi ke papa ki nda musala 5h olamu ki 4h30 est-ce que na 30 minutes ana ko sala musala te ki oteli pe papa so ba papa ba sokola mbali na sokola maya moto OK so bozana chauffe ote vous êtes réchaud ko tchela na njungu obolambela te bolambela ba pilipili ba mafuta te o réserver tanzungu moya propre uniquement ka ko tchela papa maya moto o tcheli asokoli obonseli petit déjeuner o teli papa ndenga lati soki akena ye après zongi na mbeto ki o continuer ponge mais ba fille mususu na ba mama mususu soki déjà c'est abali na ye po na ye ekoki ozwa makam nyonso tikela bonne so pas bien on ba bonne ba boto la biso ba basi mabala ya on vraiment bonne azo boto la biso ba basi mabala po ani ba comportement na biso moko papa banda kendaki musala tongo azongi na pokwa aye kokuta kaka na liputa no la lelaki na sous-vêtement o subi na butu o zata na lingette te ko pensa ta libolo longo la solo masuba te kana bo siba na kina papa na butu na makidi etikali yo olia to sukola o longo la ta solo ba makidi wana te mabele kaka bongo sans soutien ti papa zo wuta musala zongi lisusu aye kokuta kaka bizarre bongo siko ba papa bo bima na bongo libanda te poani pe no lo ba bongo te yapona vimisa ba papa mutu te nazo vimisa mutu moko mutu te eza bien te yongo zo mona mwasi kitoko na ndako moteli koke bor mo mobali na kizo libanda yo moko kamwe obi oh mais comment mwasi naza kitoko bo akelinga ka koke bor mo libanda non azo mona kuna se retrouver mama otiki kunja ebele na libolo si papa zokota au cave donc basi bakunje basingana ba basuki ana ekomi ko côté na mino nje mutali ngombe basinga singa kunje zipina l'idée sumwa eta papa akota ta cave zate ekomi mula ekomi ko tambo nje singa matembele bien te ce que mon attaque sur big gilet ils ont rendre difficile peut-être 500 francs au sommet gilet Nelson 100 francs so moni kunje comme ma casse ozeta fulfula savon tché obani ko grato paloli quoi ko palola pe nyonso to ko tika ngolo wala posa jambo moko boy non o tchata moi pelouse tout l'endela ka rythme papa akate la suki na mtuti bara française alaka so po lingi po tcha esthétique moi edingwe kaka yo moi fi au sala rano eloko moto ke po séduire mobali na yo quand les sont munene on dirait box bana mibali ezipio masoko nyonso esthétique ezate non ce n'est pas bien okomaka so papa ye François tchela papa bino biloko na mesa François ke pone papa bino biloko eza na sensité ozo ba gunyo so mobali no tikela bonne banda mobali abala yo ayebi ata guya loboko mwasi na ete wana vomeza conseil na zo pesa pe botika bibaka baka moni baloba na français tout est chez nous et loko nyonso soki elekisi ekomaka défaut pe kombaka mabe
moninga na loba nanga eloko le kitika na mokili ezate donc oya komona ki conseil oyo e comporter un plus pona ye azui baloba ya malamu to copier ya mabe to bwaka so po moni ki considéré nango yo te ah là tu laisses mais soko moni ki ezana mtu moko oyebi pe ke compliquer na foyer na ye kende soko tale émission la ki sa vidéo oyo eza conseil nazo pesa kaka pona ba m'arrêter nazo pesa en général pona basi nyonso bibaka baka mobala misana koyoka yo moto moko dia et déborda lokwa moto lifelo obike kobaka pe koya kolemba siko mobala yoka koka na guwana mobala yoka koka na guwana siko ente soko yo noko se fatigué ozo chango lisusu te papa kokota asanti na différence moko boy okopesa explication nini kete papa na banda kobaka non secret ya biso basi ezaka ka mai kaka mai kaka mai bibaka bakate mai kaka oya mai ozomona mutu aza na masoko minene mais azosoka na cantine moko même pas 20 litres siko est-ce que ça na sens nayebi te pour na basi ya poto peut-être bango basala na boba kive surtout biso en Afrique a to sala au salina besoin na vase apoke ko boaka na wese siko mai ko boaka na wese okozonka na cantine o memia ko sokola oyo ko tikala yango ko sokola bien te mutolo banikaka mutolo yaka solo banikaka mona papa jete le lemo kotisa na lito ibo ayoki bololo nje bacheki kinini ayo eza ba salite nyonso wana eza conseil nazo pesa nanga je le dis et je le répète botala biema nanga te mais boyoka ozo bimana monoko na ngai soko monike ko bonsela libala ah là tu peux copier so monike ils ont embrayé yo tu laisses nazo bila peta na ba papa ata papa akokuta na tali émission oyo tikela ngata mama soko yoki yango yo moko monike moi sinon pas se comportera bon pour changer aux jete émission tikeli OK na yo peut-être akoyoka soni ngo sa mangungu na misu na yo ana o tikeli kaka yo OK na yo yemoko ayoka bozala pe na ba goût faut ko yeba mobile na ngalingaka nini mobile na ngalinga kolia boy yo zonoka nyonso e pa bana ofandela no kaka WhatsApp Facebook déjà bakoma kofinga biso ba fille ba chroniqueuse to koma ko yana be miso poto luka mibal même pas to yaka na biso poto luka mibal te mais to yaka poto to pesa na ba idée to partager nyonso oyo eza ba conseil vraiment. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée Yaba Congolais P.A. Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babozone sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Tovandi, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et là pour ça va client là bango babi non, donc zonge là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour bah filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc. Football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, c'est Sepela TV.
Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV. Et ça la pas si moi c'est tiki souke belé na sama peka et comme il n'a quoi indisposé au palo lio moi citron niki na sama peka wane ça la ka bien maman et ça la ka bien parfum kakate au cause de citron au fini na kati ya mayo ki sokoli mususu fini na sama peka et ça la ka bien et contribuaka accueil pourquoi bo baby ça ba accueil na mna ndako mabala surtout dans zobeta cité surtout na basa mabala bo baby ça accueil ou comment na kaka méchante de présence à mobile nous comment ko pesa yo kanda oyeba kutu te mobile na na combien de décalé est-ce que mobile na akene musala la te ki singla couleur nini bon so eloko mobe sali ki ekuta na mobile no na nzela oyeba ndeni ke wana za mobile note bosalaka bolingo te pona bana o nga basemeki na nga balingana bango nga ata mobala azolingana nga te nga basemeki balingana na bango nga non basemeki te bato babala o basemeki te bato basiba ko na mbeto bosiba na mobali na yo bopartage nyonso na mobali na yo basemeki te bosala ba mabala pona bana te pona basemeki te bosko soza no stérile o lobanine o sali bana pona ki stérilité non at bakambo na loba oyo batu bahebi peut-être boko loba yemo ko loba bon wasala ne yango te no bolanda ka bongo te bofanda na ngate boyebi teke boyebi pete ke soki na sala ngoto na sala ngote bino bolanda ngate po koma ka bongo mo finga parce que na ba commentaire ngba kumna itala yo moko ndengo za est-ce que yo moko sala rango bo mesango linga mibala batu non. Ce qui faut convaincre mobile na de A à Z. Il y a des hommes fidèles pe bazali mibala fidèle baza. Bino mo bomo na teke mobile muso ko linga vraiment moi mo bomé akumisaka moi sina ndako. Alingi likango makumisaka moi sina ya ndako. Mais pour raison onka nature mobile muso ta lingi na moi sina ndenge ni melibanda ozanga na ete makumisaka moi sina ya ndako sa ba jeter. Alingaka kote ke likango manke mwasi na ya ndako bobi ke mwasi comme ça ki na ba critère nyonso libala to mbeto zaka ko siba na te non ata ba position ko lala yo mama quel que soit rancune na papa ozu mu Congo pesi papa eta na sensité aya yo kasi so pesi mu Congo bonde ko sala papa ke bo papa limbi sa to papa bonde ana on ko pesi pe mu Congo papa na simocha ko non yo kansi na bonde abintero lo lemo amona ka to pese mkonga na o baluka no kaka donc inutile pese mkongo tourner no kaka mama olala na pantola jean c'est pas bien o tu ko sumbozi ka papier pango so biteke nieza la solo nie kanga mananjali soko vraiment solo soko zata na mai au passé ba facilité biso pe na ba lingette les jets à un moment il y a parfait oui essuyez bien et moi bébé mon bata ba maman ko biso basse en général ta et moi beto betra pe no ba papa mabaku au calculer vraiment papa zonga à 16h yo déjà 14h là ti bien bon ami au fait moi sapato tche mpanzi et papa zoya au PC charge à quand que non moi c'est nga bimaki obimaki notre tche vraiment maquillage à danger au là ti vraiment ma casse au kobeta vraiment papa liba ou que papa quand sinon peut-être au bimaki o zalaki non au moins be roya pe ba sali pe zuwa maquillage boy pona nini o pc ba vertige mo bo ça là que moi c'est nga pe dans so na meki o bousculer fait que ba ya musu pe ba récupérer donc eza bongo bozalaka humble yo mamo lala na mobile na mbeto bando tandaki dra lundi si dimanche dra des semaines mobimba eko kanga solo te point bozo sibala na papa makidi ezo koya ka wana na mbeto mutoki bozo lala kaka wana dra or normalement na yebi ndenge bateyanga ndenge pe balakisanga na bakolo nanga normalement les conjugal dra 2-3 jours au changer 2-3 jours au changer yo maman zo matana mbeto na mobali femme tambe salité le l'homme so ndio teka na couloir ya makala yo mama pieni osaka cha na ba porte ba voisin cha na ba porte ba voisin
ozola na mobalo liaki pendant la journée ba couche nyonso wana le lemo salito lalika bongo mais doit brosser ozota ba bombo très bon wana ba bombo za la loka ba vix wana otie na monoko osokolo zui moi poudre non ya bien otie olati moi robe de nuit na yo ozui moi déodorant au pompe olali na papa suki peut-être basi musoso ke difficulté ya ko changer suki même pendant une semaine ou 2 semaines wana toko pesa na batorte po toyebi possibilité ya moko na moko te mais soko moni ko sana nous prête te ya kolongola suki wana ozeta soki ata kosomba ba savon liquide wana ko sa do passe ozeta savon poussière o tchina mtu o niki ozu séchoir o kaosi suki nao o senti que atolali na papa ozata moya o kimsa mtu te mais yo mona ka so lali na mobile o kimsa mtu yo zo bule so pe azo senti non azo kane kilo po no yibiso ke suki zo ya solo azo kimsa na ye mtu siko wana nyonso no ko pesa papa faute mama perte blanche tonda yo na libolo on dirait mbika bonika na machine pourquoi ça pas ni bon soko mone débordé kende même comment on ataba médecin kende comment on ataba gynécologue papa zo likata zo kotsa na libolo zo bimisa ba perte blanche si kangami lokwa ba flair on dirait mutu mo ba tafuni nguba mbesu na munoko oh ça ba perte blanche nyonso wana ce sont des défauts okoma koyoka soni mpona kobenga papa chéri na miso ya bato okoma koyoka soni mpona kobenga papa bébé na miso ya bana ozobosa ke bana baya sima bolingo mino nde ezalaka liboso ozobosa na kolesa papa na table mobala azolia yo ke na kotala série na novelas mais fanda wana tala papa koma azolia akofélicité okoma ki olambi bien to biloko ekoki monga te tendresse fila bolingo koma kaka na chambre pourquoi pas kosala on na salon bokoki pe bokoti pe bana na chambre boke kota na chambre na bino otikali na papa ozozwa ton pe pona ba papa ozwa mama lokola rideau ya ndako pourquoi mais zo mwasi na yo bimisa yonga na lingara bolingara basi pona kitoko te poso kitoko fili oboya linga mutu pona motema. Mais papa sera kenda musala du lundi jusqu'au vendredi. Samedi, dimanche, samedi aux 8 ans ko bimisa mama. Dimanche aux 8 ans ko bimata na bana. C'est ça. Maman comment songi pour nini otike la ka etan. Obimara na ka tongo songi poko ko yawa na omi côté lino déjà malewa place okenda musala cho yewana mama ata alia alamba ki atiblo na mesa oliete nyonso wana pe no konane pe ba mama penza mingi elembisaka pe elembisaka ozotika mbongo oyebi ki otika ki mbongo ya kolia na ndako mo préféré no okoti malewa libanda oli otondi alo choko ya na ndako boye bilo mama lamba ki mama ziki misapi na epo na moto alambela papa elubu moko ya malamu mais papa ye je suis déjà rassasié aya na mbeto je suis fatigué j'ai beaucoup travaillé non ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Na foyer, to na bolingo, to yebara ko partager. To tika ko pesa na kapas. Eza vraiment bien te. Donc, c'est juste ça. Ba oyo ba yoki toli oyo ba considérer yango, je le répète aussi, bolanda habillement na ngate. Ça c'est mon habillement privé. Mais bolanda quand même oyo zo bima na kati ya monoko na nga pe oyo zo wuta na motema na ngai. Eza kaka bongo vraiment na bandela ngo mingi likambo soki tolandaka ba comportement ba pasteur na église beto kenda na biso sube église te mais tellement tozwaka ba bizale nyonso leka na église to tchaka ngo à l'écart to kenda nde poto yoka mateya to luka royaume de cieux yango to tchaka à l'écart to landaka nde mateya bino pe bolanda biema na ngai te bolanda façon na ngai te mais bolanda ne mateya bo pesa ngai ba remarque moko ya bien bo se bazaka te na benjir l'injure n'arrange rien ko finga muntu arrangera nango eloko te e ko matisa yo te e ko matisa pe ngate ko kitisa pe ngate luko pesa nga remarque na ba façon moko ya bien comment nazo travailler
est-ce que nous travaillé ma bé, nous avons travaillé ma lame. Mais na ba commentaire na biso to comment on a beaucoup minko c'est basé sur benchir. www.poto.com www.poto.com www.poto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.